Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nini mama? Biloko ezalaki na kati ya koli ya bavere mpona tiaka na bafantasi na kati na linga na bascotch koli ya bavere namoni elamba mo balati elamba natielaki yango mwasi ya papa sans souci ya monene namoni atontuna nango na gesho nadaka mosa ya gesho elamba madimnaki to alateka monene bo ya monene ka monene kala nde wana apres ekomunene nango susu na papa sel kosa ozolinga okosa wana me nzambe yako moto nakaloba nzambe yako moto apesaka biloko nzambe ya bavere nzambe ya bafete akoka controle mwana tikala na biloko wana nia fete moko ta ozo biloko wana zwa karton okima na pesi pesa bakosalaka bateya omoni oyebi kokokotaki lipango nini otoka mokie ok soko sali kosala balamu balanga basite alors prépare bindaki mwa kofazaka lua te ne mawa okopete lipango nini na yo natindeli belvi ngabi belvi mpona zotala bemission ya bakolege na bino mosusu bazoloba n'importe quoi awa ngo soki nani soki povo soki na nani obalisi soki bazoloba n'importe quoi bayebi nani totamute nalandi bemission akokwa nazosala mission soki azotiaka na kombo ya belvi na kati mais natindeli belvi oyo savantier soki mwana mwasi moko boye asali azosoki komeke azokofinga ngayaya nga naza mama abali bili nga naza moko okotela oyebi meme angai oyebi meme bananga ozoose kofinga ngai oza koise oyebi ta likambo te oza koise kofinga bavibana bamama na likolo baverité meme basa bato kofinga bamotikwana me nzambe nalola nzambe oyo akabokomo nzambe apesaka biloko wana nayiba biloko wana te yaya eza motoki na ngai nanga nasala bafete na ngai esala motoki ya ngai nzambe bave nzambe mofele o apesaka biloko wana mwana wana atikala na biloko wana esa eloko agardango bakobenga bave bato mosusu biloko wana te kokete agarde biloko wana azwa na ye abenga ngai nayebisi kokete kokete na sikama kokete yo ngai yotunga ebakinai esi ngai atinga tofungula tika bakoli ya bamama wana sekele ya bizarre lekoti mosokolosambala kobanga nzambe afambolaka nzambe akokangaka ekola be ekomaki eloko ya kobondela ekopaki eloko ya kobondela mwana wana ajabaka telefone te adresse akopesa bakopesa kokuta tala na kare respektu oyebi na vie ozala na longi na vie libere libelobia tosaba mana bapapa na yo ozala na longi tala nano ekilokola yama mama ya papa mbala libosa bengaki kokese soki azali mwana moko ya mayele tusuti alikosukoli wana apesa ser wana me makambo ekomi ndenge ekomi kote tala niveau ya mabe ya kotema mwana wana yaya mama neti mopasi adeplace abenge kokese azwa telefone te adeplace aye kobuka na adresse wana amona adresse wana te nga bakambo ekomeki epa na ye eza karton mike te yaya eza bakarton mike ya basoso mine belvi asala baimage ya karton na nga wana belvi asilimaki bakarton na nga alobi na nga kabolango banani bacomédienne ete azoka baimage te azoka baimage mpo nini akodefendre te tikaloba te non mama na azoloba ya solo ezalaki tike akosi koketi makambo te mpo babiso azoloba te nakoseli ye makambo banani atindaki karton te mais belvi aza bien place ya hospité kokipete moto amanda kozonga na telefone sikoyo mpona kolie komaki deja na makoka belvi akopose belvi okwa koketa azozonga na telefone te wasi yo kokokabolelanga bavete te sikoyo alobi ye mama lokola eza na kombo ya kokete omwe kokete ye moko akabola bango kokete ayesi kozwa koli epai ya belvi ezali combien de carton mama belviani kokete azwi oyo ya baveve belva tiki na oyo ya biso nyonso Belvi abengaki coquette, azwaki coquette, tout
a fait si, bah, les numéros, il y a ma chance, on a fait ça pour Bercy. Après, c'est coquette a payé qui a chance. Agence, c'est une Bercy, il y a des coquettes qui est, ils ont quoi des gens dans la main, il y a des communautés, coquette a été découragée. Après, là, la Bercy, coquette a dans la téléphone, il y a coquette à Bercy. Bercy, pour le balanga, habité, maman, agence, il va l'occuper, il y a des comité, habité, il y a des gens qui sont conduits, il y a famille, il y a des famille, il y a pour passer à récupérer ma carton. Deko mwasi pe ya mobali Posonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli combattre là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kuluka njete, esa la bino nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mina plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo, les Ibativi, voilà, il y a Kevin et Panda, Lekechou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, mon pali Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout, parce que confiance à la chaîne Nabiso Congo, les Ibativi. Oh, et ça, ma vérité, tu l'auras toujours, ma vérité. Les lots, tu as maman Mélanie, tu reçois les lots pour la Makambo, oh, le réseau des Kanakats, il y a des réseaux sociaux à faire, baveux, va faire bilamba. Tu as toujours le info, maman Mélanie, bien qui biso, a mis les lots à ça, maman Roba, éclaircir mon kilibre, ma Makambo, vous allez trouver na Simaya, téléphone, Nabiso, oh, ya Congo Liziba TV. Merci na ba diaspora tout au batal rabiso na kati ya Congo Liziba TV. Merci na les amis de Kevin Panda, les amis de Lekechou, les amis de Congo Liziba, les amis de Loulou de Kevin et Panda Lekechou. Ngapi na linga rabino na koli mingi na ko so sa ben so tenzo te koli na ko kokate na limbi zoto mingi parce que tout ce qui peut relever za la bien ba dali senda ba yepe ba kota nan parce que et comme il est trop biso to limbi ngana ko ga sauter dania bunda asa la charge. Parce que je suis responsable, je vous préfère de faire d'autres trucs, mais je toujours dans la qualité merci à Willy Moucheni, tout le monde pièce rare, merci à si à mon ex aigle non la question beauté, la question beauté na Rossi Figaro ya Charlène Hans na ebite soki yango mais excusez-moi son attend ko mabe mais na pesio mbote Rossi Figaro ya Charlène Hans na bosanité bon excusez-moi parce que kala na sala mo dédicace na pesi bino mbote pe na bosanité ou appel na bosanité Jean-Paul Weli babi Weli ya babi mama Weli pe na pesi mbote na mwana na bango bébé Keina Kenaya na pesi mbote bisiko zali famille ou le mobima na pesi bino mbote bato tout bolinga Kevin Panda Lekechou na bosanité oh papa pour le Fiki pour mon sponsor officiel lui c'est mon pari ma maman Nathalie Fiki pour FBT Misala quand je regarde quand je le vois habitant trop fou la village et Panda tout recherche ba bacha munene wana pour ba sponsor na biso responsable biso pour na kozwa ba matériel au jour musique ko beta musique na biso ya Congo ko ningisa jour wana na ouverture ya village Panda Zarawana, je pense que mon qui est l'ingande bolamu, mon qui est l'ingande bataboui, papa Polo Salaka wapi, papa Paul Fikipo, et il y a Gisèle Tati, maman Versas, mettez ma jito winner, le point c'est winner, Gisèle et Tati, Moutalekio Azati, il y a Gisèle et Tati, Moutalekio Ati, ou l'équipe, les qui va la ressemblance, tout en bas, maman Mélina n'appelle pour ça la bien. Bonjour maman Mélina. Allô? Maman Mélanie, bonjour.
Ouais, ça en direct à Congo Liziba TV, bazo l'andéo déjà. Oyo lelo tinto e bananu mama Mélanie aza nani pour lelo makambozo kitako mama Mélanie ekiti Mathilde Loger ibani na réseaux sociaux malgré le rito ebité donc tout ça au milieu des village des journalistes to panzaka sango tout ba éclaircissement vraiment makambozo le solo ya ba veuve oyo tinto e bananu mama Mélanie oza nani c'est présenté. Maman Mélanie abada Nairobi aza mama ya bana ekele aza veuve. Maman Mélanie aza maman ya bana ebele aza veuve. Bon, maman Mélanie, et ça c'est ce que tu expliquer, tu le battre, mais tu as éclaircissement, tu as la vérité. Parce que tu as la vérité dans ma maison pour être bien. L'homme peut traiter de la façon belé, lui peut traiter de mon avis sur de la façon belé. Mais quand tu relater biso maman Mélanie, yo na coquette, biso là moi banda qui ndeni plus beaucoup tant kandeni na coquette, tu vas solo en vraiment. Ngai na kutana na coquette te, ngai na talaka bémission. Après eux, coquette banda ko sala ya babe. Ezalaki azo ko kende visite na ndako moko ba babe. Kolandakisa histoire na bango ya mibali na bango ndenge bakufaki ndenge ezalaki na bande kolanda ba histoire na ya après eux ya babe. À partir wana nde ezalaki touché konga pe na leki na même étape là ba tekona ngai wana. Oui. Ezalaki touché na babe wana ya ngo kespatia kingara sala bango kuli kola tinde tsaba. Quand elle a touché maman Mélanie, tant aux qui appellent, aux yeux téléphone à yo télémission, bien dit qu'on a vu ça coquette, les soleils à guinan d'engagner. Voilà de la tinda qui bilo quoi, la tinda bilo quoi avec la coquette, l'air bilo que comme pembeni et comme la Kishasa, là il bien la coquette. Oui. La belle comme singa bila tala qui émission là il y a pas de ce qui n'est que la ça la police pour la battre et les kakandenge ni émission là. Azala bana kwa wazaki na tournage pour moni dem sous bosser à Mbongo ou bien dem sous pour la déplacer pour kotika ba kolwa na ko stela transport ya ona tunaki oui yemo kwa lobi na abi ke mama na kubenga yo après wana benga nga discuter Baloba maman, vas-y, bête loba, tout le classement. Après l'air collier commis, comme la décembre, la bengi coquette amana ko za téléphone té na benga nani Gabriel na bengi Gabriel na usam déjà utanga ba koko. Oui, ouais. Benga Gabriel ne pas quand Gabriel grand sœur da uté kufa. Benga Gabriel na soit Gabriel dès ko benga bien tout ce qui pion nous na benga ina soit été la seule nous na soit na téléphone qui sera qui belle. Après na suis belle na téléphone et d'ici yaya na sala ba ko kuna na tindaki mais et comme déjà la chance. Et c'est là qu'il y a ma fête, na volume ko zaki na komako bino nyonso tapé de basket ya bala ni bali ezaki pona ba comédien ba comédien wana o bazalaki ezaki ko de ba production de ba production nene cartona mutene ezalaki na ba basket ebele na tête na taka koma bino nyonso numéro 1 la sens de la pesa ngo Gabriel akabola ba comédien ko na zoki Gabriel c'est dans la movie à Delphi na Delphi na zo soir pour que tu la téléphone il y a la beaucoup de récupérer ma carton là pour bien nous sur le dans sur la scène motivation dans la bara moko et quand il est pour rappeler en fait à comment il est pour balanga bi maman biso azo yamba tisute après là il yamba dans la ville yaya tout ça la mois de décembre là il faut que les employés d'habiter de dans les gazo pour citer la bande pour la casa qui est pour ça pour ça la maman moko boye a dera da biso pour mettre à biso au fait sur la police maman na posa kabisa posa songa bile na ite wana belvi voilà dans sur la belvi na lobi ma ya adresse yango tout ça la mois de décembre la ko ba sa ba ko wana e ba da monta pour la chance té ko ke no récupérer yango alobi na ga saba maman na ngobenga pocket then ici adega ki pocket azo ki pocket tout de suite il a fait si ba numéro ya ba chance on a fait ça qui belvi après pocket adega ki a chance c'est une belle dans le pocket qui est et l'on voit les gens en maille dans le communauté pocket avec des projets après là la belle pocket dans la téléphone il y a combien de belles belle pour balanga habiter maman agence ba lobi bilo on a de comité habiter ya bilo ko c'est combi ya famille na ngai na tinda famille na ko passer à récupérer ma carton et ça
kaka bino moko te eza na bafamille na ngai mais bafamille na ngai basi barécupéré bacarton okende kozwa bacarton wana Bellevue alobi bon mama sava tokokende naye kokende naye kobenga su Bellevue alobi mama toza na nzela mais ambouteillage eza makasi wana Bellevue aza na nani Bellevue aza na nani Bellevue azalaki na nani ozoki ozwa bakoli ah ok peut-être azalaki te alobi na ngai mama toza na nzela na ambouteillage ezalaki makasi lokola azalaka 16 heures moyen tokoma kuna na 16 heures ezalaki tozoblige tozonga tokokende lobi na ntongo ngai nalobi likambo te naye kokende naye kobenga lisusu Bellevue landume nango alobi na ngai mama nasili chauffeur ya Bellevue moto azwaki biloko wana lere bakarton ekoli mpa ya Bellevue aye kobenga ngai alobi na ngai mama tosi bakoli combien de cartons ok wana Bellevue alakisi kimotema malamu na ye abi non lokolo osololaki déjà na coquette eza mpe na nkombo ya coquette les préférences coquette mutu akabolela baveve Vous avez combien de cartons? Combien de cartons, maman? Ouais. Bellevue coquette. Coquette a dit, oh, il y a ma veuve. Bellevue dit qu'il y a biso nyonso. Vas-y, le bateau continue, bête l'histoire, maman. Maman Mélina, tout ça on mouké. Pardon maman. Pardon maman. Tout ça non est biso wana, est Bellevue nan. Di Cameroun soit qui non délire Bellevue. Tout continue à Bellevue pour tout sur de leur coquette. Après Mandaya pendant Bellevue à son carton, tu vas nous soit super. Moi tu vas nous soit la Bellevue pour la XK qui déjà dans au sac. Ah tu vois. On a besoin akabola n'est pas comédien. On a problème té. Il a fait ça la poussée de mon akamo, il y a Kabola déjà, mais là il y a Batou, a fait ça oui. Voilà, on propose qui caca, non? Priorité au proposer caca, mais il y a pas comédien. Là, tu as proposé seulement. Ok. Et après? Après, côté à coquette.
Ouais, très coquette. On a donné la confiance à Belgi, j'espère. Belgi, ça la pour la monde à la imaginer. Pour la avec la tina tekeo. Ça la va battre la combo la main bela nino. Ça veut dire pas la tigela qui Belgi, on s'en a ça qui n'est que ça là. Mais ne la va donc bien la va battre pour sa téléphone était Belgi. Bah tournage. Si. Bon, nous avons appelé solo. Il y a Papa Serge, ceux qui la maman à l'attaque, vous avez image les cabos. Ils ont fait avec Napoli, ensemble, moi et Papa Serge à l'attaque. Jamais. La routine de l'homme même voice, la salle qui avant-hier, la Tindeli Belvi. La Tindeli Belvi, la Belvi. On a tout à la mission, il y a pas de collègue, il y a des gens qui sont n'importe quoi. Ah ouais, ceux qui prouvent, ceux qui n'ont pas ici, ceux qui c'est pas seulement n'importe quoi, ils même une chose à bouger. La ligne de mission, pour voir tout ça, la mission, tout ce qui est à l'autre, c'est qu'elle a pour voir mais la Tindeli Belvi, voice avant-hier. À répondre à la Tindeli Belvi, pour la possession, pour s'excuser, pour la salle de mission. Ah, on a pas essayé. Essayez d'aider les gens à essayer de pas là. Ah, songi. J'espère que nous pour la monde la qui pour la papa Serge de papa Serge ça vient d'avoir la roba voilà qui était papa Serge non papa Serge a la tête de la carton à la tête jamais il y a pocket jamais la salle voice avant-hier pour la Belgique. D'habitude, papa Serge a excusé, c'est un grand terre, il y a beaucoup de mission. La police a commandé Staline de moi, excusé. Ayouk, c'est quoi, il soit là pour la monnaie, parce que la Belgique. Ayouk, c'est papa Serge, la série Botin ici. La dernière bague, papa Serge, n'importe quoi, la commune d'Aïwan. Ça n'a rien à voir avec la Touma, la Bloc, la dernière bague, je répète à Néwan. Après, les séries sous Belgique, quoi, la lobine est Belgique, nous sommes mieux placés. Il y a pour défendre les gens à niveau du chassa. On a tout à l'heure qui a dit qu'on va se demander n'importe quoi. Mais nous aussi, la capture, vous avez dit nous Belgique. Mais Belgique, nous pas, on y va dire. J'espère qu'on a dit au filiment. Le filiment, on est là, on a dit au filiment. Pourquoi nous devons défendre les gens? La collègue, il a dit qu'on va tout à l'heure comme on a mais l'on va Belgique. La team n'est pas quoi, ils sont là, mais à répondre les gens, il a dit qu'on va pas ça. Belgique à répondre les gens comme on côté. Il y a des mêmes places, on va faire comme il pas là. Et ça, quand on dit qu'il y a, et ça, quand on dit qu'il y a, tout ça, Belgique a ça dans l'image, la carton là. Belgique a ce qu'il met par carton là. Alors, il y a un carton là, on va combien. Est-ce que vous avez imaginé? Vous avez imaginé? Quand il y a au défendre, c'est dans le paquet. Non, maman, là, je vais sur le c'est vrai qu'il y a posé le côté de ma camouflée. Pour pas que ce soit sur le paquet, la conseillère, ma camou, tu n'as dit qu'à compter. Mais Belgique a bien placé à possibilité pour qui? À possibilité, va convaincre, va convaincre. Pourquoi je explique à l'autre? Et là, vous avez un salaire, voilà. Belgique, ça vous a semblé la base. Ça semble la base sur elle a ça va image. Il y a ça va image, il y a pas capté à soi. Voilà, merci Bazolanda. Toujours Kobarobara Goswali Kambango. Ezali Maman Melina, Maman Oyo Mokimbe Bilelo, Oyatinda Biloko pour na baveugle, affaire ça plus baveugle, Oyatinda Biloko Lelo, Bazolo Bara différents Makambazolo, tout un éclaircissement. Tu n'as pas la vérité et si car Likam Ezouta. Tout ça pour compte, mais tout ça la Moussa Nabiso toujours dans la dingue et série comme ça là. C'est la première fois dans la sola Maman Melina Oyo a bien sur notre téléphone à rapport éclaircir biso mam affaire bilamba ya baveugle parce qu'il va retraiter baveugle de la façon morobwe, va retraiter coquette de la façon morobwe, va retraiter nana bandenge morobwe. Bon, Maman Melina bilo on a qui dans mois de décembre 2020 Oyo komaké. Tant que coquette a récupéré le logo, on a des matchs qui se font entre Bino, Yona, coquette, on a le logo, il y a Vévi. Tu évolues. De l'air coquette a récupéré carton, avec une gars qui a proposé à maman quand tu es dans mon nez. Mais la collation, on a la collation, on a ça va bien. Pour la paix, ça va courir la bango.
sikoyo nga nalobi na ye ngabi te otanga kombo na ngai te wana ezalaki ide ya coquette akobengisa babebi nyonso asala lokola collation moko boye po apesa bango bakoli na bango wana ezalaki na décembre wana après mokomosusu ayi kobenga ngai alobi mpina nga mamelani mwenda na reni baverge nyonso ezali te kolandisa aprendita ya moko na moko mosusu bavandaka mosika ete ngosa papa mundweri moye aiya eza te baverge nyonso baprendita na bango eza mokulu te aye kozwa décision ya kofungola carton moni avec des offres il y a mon coquette à fouler carton ezala sapoti moko eza na kati kuna soko osepeli nango ozwa apres naye koloba na yaya meme biloko telezozekiki na bbc ezalaki bakoli mosu eza super mais biloko mosu ezaki stok na kati babasket bajini babiloko eke ebele na kati ngai moko naloba na coquette soko osepeli na biloko eloko kuna na kati yaya okokolika mpe comprendre ngai tapesaki coquette nzela après coquette aye kotindela nga image ya mwasi après dadi atindelenga photo mpoka telefone nange ekangami atindelenga photo na voice ya mwasi papa dadi asengi merci bana moko nga nakomeli coquette alobi na coquette aye kobenganga après na mama na bengi ngai alobi na nga mama nazalaki kwa mwasi ya papa dadi napesi ye sakame napesi ye poli olobaki napesi ye lipapa naponeli biloko na kati ya carton napesi ye nga lobi nzambe apambola po ezalaki nini yaya ezalaki etango akopesa poli apres baloko baveki bazalaki te ntango azopesa poli apesi motu basaki ezalaki na kati basaki ame eyaki ebele motu akozata desaki motu na motu akona biloko na kati ya biloko ezalaki emprane po baza na bana na bana moke baza na bana bakoni donc biloko ezalaki yango nango nasopaki biloko na kati ya emprane yango nasopaki biloko na kati alobi na kati poneli ye biloko wana mosa padaki abi na poneli ye biloko ntango na pese nga lobi en tout cas nzambe apambolani après quelques jours aye kozwa voice ya mama de la pe po ezalaki wive na ofeline moko ofeline asala émission na ye ezalaki mama de la pe omoni après naye kozwa voice ya mama de la pe alobi nanga mamelani merci omoni ekomi lokola bato mibale eleki ta epesaki tan tozali so na contact na coquette ye ala ibai kaka ke baplan ditade ya mosusu batournage babiloko moko ya ndenge wana en tout cas natikalaki etambola azali na confiance ya coquette omoni ndenge desita demaraki wana eloko nini engai nabenga coquette eloko nini etingai nabenga coquette nazongela makambo naye komona na batournage na janvier eza na babiloko ebele abale kolata asala teyate azaka mosa kesho azolata mapapa basaki azomema mosusu asali na bafani masuki tout ça basaki azomema babiloko mais kokola ngai nalobaki na yeke babilamba apona biloko ezalaki emprake baya kolata mbenge non babiloko nabaki na yeke emprake azolata taki azomema na mapapa ezalaki biloko yaki ebele na kati namoni nango wana nalobaki moto ayeki jamais nazotala baimage eloko nini etinga nabenga coquette nini mama namoni biloko ezalaki na kati ya koli ya bavene mpona tiaka na bafantaisie na kati na linga na bascotch koli ya bavene namoni elamba mo balati elamba natielaki yango mwasi ya papa sans souci ya monene namoni atontuna nango na gesho nazaka mosi ya gesho elamba madimnaki to alataka monene bo ya monene ka monene kaka ndenge wana apres ekontinue na mosusu na papa sel nde namoni image ya elamba wana orange mala moko biloko nga atimelaki mama doti komona ye na bafantaisie na kati ya bakarton nanga nasopa bafantaisie te nasopa bafantaisie te ekomona ye na bafantaisie mais bafantaisie kobeta olata ezalaki na biloko ezalaki ya mbali mpo nazalaki soki natie neti natie biloko natiele biloko na bale kotia mpe bafantaisie na kati mais basaki ezalaki eloko moko ezalaki emprate bapapa ezalaki emprate ezalaki kolike mutu na mutu abona nasoki eloko moko coquette aye kozela ye kokoloba na ngabi nde apanzaki alobi nanga mama nakopesa bamama mibale nakotanga bakombo ya mama nate baza bagrande actrice na mboka na tina otanga bakombo na mama akosenga alobi nanga mama nakolongola bablouse na
est-ce que ça va basé la tunnel ça basé alors bien gabi et ça basé de gabi mais on a évité que ça basé la tunnel gabi et ça la poli musu la timi ça faire la poli na bango personnel na tirer la carton et au yasima dans la coquette pour la ligne à rectifier sur le au moins il nous faut la grande actrice poli la coquette qui est le stock base de l'eau mon calme témoigne la carte va ça mutu kwa yayana yaya nini Isaac tolika éclaircissement yaya nini tolika toyeba oyo kokete alobaki ke awana mabiloko apesa ye azalaki ezalaki mama shako na mama makamu wana kokete mutu apropose yo mama shako na afoneke biloko na kati ya carton apesa ye nonga biloko eza zego azabebinabi te eza na carton mosusu ekolia wana kokete mutu apropose yo kokete mutu apropose yo Poli à maman wana la télé. Quand ce n'est pas n'importe quelle maman, à la n'importe qui. On a la carte non. D'abord non. À ça fait mais la salle carte. C'est pas la place. Il faut qu'il l'on va battre déjà qu'il l'on peut derrière. Il dans la carte va chasser. On a balade. C'est qu'il faut que la carte va chasser. On a balade. Mais il y a la porte qui l'on va dire sur la carte va c'est non. C'est le moment quand même il y a balade. On va couper sur la machine. Après maman après donc kokete sali de moni bilamba na télé alati pourquoi pas maman Mélanie ozwaki ta idée ya kobenga sous belle vie oyo ba belle vie ta biloko oyo natindaki ba veuve tala oyo namoni lelo kokete azolata moye moko pe lisu maman tandis que déjà ndeko na biso kokete azwaki idée déjà ya kobenga deux personnes et remettre bango biloko pourquoi pas le au plaisir dans l'esprit na yo on malgré ça que on passe vraiment nous tindaki muto muto kokete alati mais il faut que on démarche moko ko benga ta mukolo moko ya théâtre to ko okene déjà pas belle vie tala kokete boye que na place ko les gens qui na na réseaux sociaux o ko ke na mokili mobimba e mona o déjà le ça livre vraiment qui to côté pe ça de bien té na ba réseaux sociaux na biso ya l'air na moni majoana na benga ki kokete na beko ça fait moment tu vas lancer sur la coquette na bengi coquette na téléphone coquette ya embarras sur na bengi coquette à WhatsApp ya embarras sur na téléphone normal ya embarras sur na yaki kozonga pa ya maman de la paix pour maman de la paix azoki connu comprends là la bengi coquette mbali bila ya embarras sur obé maman de la paix na se présenter pa maman de la paix na se présenter na maman pour la boy est-ce que ozoka ko na mona ki ozo sina yo kuzoki ko lipa ko alobi na ngai na so ngabi biloko ni ozo na kati akitenga biloko azwaki na biloko ozo ki papa jaki te na papa ozo ki sa kitela ngai wana de la paix maman de la paix bandira no alobaki nini maman de la paix o soina ya alobi nini na soloni na ye ona yeba ono kwa ya tinere ngaboy akangaka foto atina biloko oyo apesaki après koyanga lobi na ngaki akitenga biloko oyo apesaki mwasa papataki alobi apesa mwasa papataki poli oyo nga nakanga apesaki ye lipapa apesi ye saki apesi na biloko azoki na kati ya carton oyo azoki na kati ya carton apesa mwasa papataki nzamba pambola yo wana nde abelaki nga daute papa mwasa papataki après mwasa ayanga nidela mpe asalaka ka voice alobi nanga merci ma Mélanie nzamba pambola bon lele nabenga kokete naoza kokete te nazongaki sikonde pa ya mama de la paix se présente nga ma Mélanie bona boye est-ce que yeba biloko nga natindaka koli bona bela mama ngabi kokutanga yeba biloko nini ozwaka epa ya kokete ayitenga biloko azwaka alobi kozwaka sekitalité nazwa sekitalité nga ozwaki lipapa tali nazwa lipapa à partir on a la prochaine il faut maman de la paix moi pour que t'as Belgique pour à la chaîne la prochaine chaîne finale Belgique la prochaine est maman de la paix le bien dans pardon ma sœur déjà une sangale et donc on a moni pizza na tani biloko na sala basé bio
aussi besoin de baver. Sous bazuité. Ah, maman, il a fait le bilanga, maman, il a refait les boys. Il a refait les boys. Avec la cahier, à soi cahier, mais c'est la cahier boys. Et quand il a mis pour les délais, après, maman, il a fait la bonne suite à la pocket. Après, quand il a suite à pocket. On salé, il a compliqué. Là, il a joué la pocket, il a joué la compliqué. Il a joué la démission au pocket à Sala. La carte de mission au pocket à Sala, la souka la robe, bavée, pendant pour que ça va numéro là-bas. Là, c'est là qu'on soit pas numéro, non, soit pas fait. La bandit, si vous pouvez, la bandit, si vous pouvez, la bandit, vous pouvez, la vie, il s'est présenté, la rue, c'est ce qu'il fait. La maman qui gagne, la maman qui gagne, la petite là, elle est au colis, elle pose dans ma porte d'action. Même si elle veut la rater, avec la décembre, la dernière ajoute, même si elle veut la rater, avec la rater, même si on a fait cette pression là, avec la gueule, il y a ce qu'on m'a dit, d'un côté, la seconde pocket. L'aide avec les coquettes, et la blague avec ma femme, merci Baron, ma femme, c'est qu'on a fait, c'est Baron numéro à coquette, ma femme à coquette, pour pas se faire ma folie, la Baron, comment il n'y a pas coquette. Moi, là, ça vient d'un peu pas, et ça vient expliquer Baron, non. N'est-ce comment on allait couper la coquette, coquette est un camarade. Coquette, là, il y a bien la téléphone, il y a bien, maman, il y a ce qu'on peut communiquer au niveau de moi, là, il y a des gens avec ma femme. Dans le communiquer au niveau de la police. Ah bien, maman, dans une vidéo, vidéo. La presse que maman dit c'est que la maman dit bah la maman dit ça va couler. Maman dit bah là la presse. Pas déjà au béni bavé. Pas déjà au béni bavé, il coquette pas éviter que béni bavé, mais coquette est émission qui est déjà. Après bavé, il y a beaucoup dans ma tête. Dès qu'il faut mettre une coquette, c'est à il y a pas mal. Il y a des gens comme des niveau ni la va couler. Abi na ah maman na sita ka bola ba mo nyoso. Sika ka ba bavé dit bah là dans une vidéo comme pas. Et là, au plus je touche pour mon équipe de la team, il a mappé na 2 mois oyo et ça dit. C'est comme moi, mais la démarche mes années na minutes o idée na yo et années ni na minutes oyo pour na biloko o les lo monique quand déjà apprécié ba douter à soi disant au qui que soit idée ni na minutes o et là ni démarche ni au ça na minutes oyo pour na biloko na yo tinda ki. Au moins après wana na eko soit coquette à l'objet à maman de la tête à côté de la moi abi na maman de la coquette à sauver ngai moi de coquette à sauver la sineli de la coquette la l'objet na que yaya na zoti na maman do pour la la portable na maman do na zoti d'ailleurs comme ça pour ça pour aka pour la bavé wana avec ma photo à amiga de la scène boy coquette yami balé la scène boy ya maman la scène les boys maman yami balé ma belle bakuma benga ngake maman ya papa chef akende na vile swana maman pado ay ko benga coquette afike coquette ya pesi ya direct kwa que ko récupérer bino kwana maman pado akabodi ya direct swana ba vile nyoso ko mutra za kuli nayi siko mbala moko bato tende maman papa chef akende na maman adresse na izabende maman pado benga o adresse wana izabende ko na ko benga coquette ya bangate na sali coquette boys na lobi na coquette yo ebakingate na ipo et puis on a tiré la mission na bolingwa sana na tande na kosenga kayo pesa biloko wana kwa ya banga na telefone akaba na telefone lesa moni ba grade ba ko kobenga mitai sangani kati soki voice maka ka kana ke mame na ni na zama na ngombo ya se na zunde na ngamo ide kuna na ngombo ya se asala na reponda voice wana na zunde na reponda ke yango mona ngai na mona ngai déjà les bamba be ba ko sa na ndumana atobike akupesa tu kwa na chichi yango mona ngamu na tinda ba be ba de ka mission na ko ya lobike apesa ba grade ba tunai ba solo ba n'importe quoi ke ba be ba soka ba tu noso apesa ba ba tu ndala ko na ko contrequer wana na lobike nga ba be ke ba bi pasa les mission ba se tu mission ko tira tanto na ngamu nene ndengo na te ke ka te wa ki ko ka ile ko ke on a fait coquette la vie la personne émission pour la coquette qui va pas du loco quand on vient dans la route qui est quand on a dit mais nous on a au senga il y a bien et ça va être au on a la même période la route n'a pas la chance on a gagné déjà pour la chance à chance au bureau que
na même période kaka natindaki presque 8 carton natinda 4 epai ya famille na ngai mibale motebefi azwaki moko l'église mosusu mpe mpona baveme eza basu ya baliboso zamba bofele azwa contrôle ya likambo eloko nga naza nango mawa mpe basi kotala ndenge bazofinga bamama na bafeaa baofinga mama yaya nga naza motu moko kotelonga na kikoto na ngai nalonga na kikoto na ngai na liba bisasa kala bosaka kotela même bebe na mama ya nalonga kala ndani mwasa nakotemba mpe na mwasa na biso bete tozonga basala na niveau ya kokwa na niveau na nga na bisasa na koluka na kopose na loba likambo ya mama mosa papa na koapproche même bato wana te baso na koapproche bango ezali mpona kikoto na nga lelo natindi biloko baso nakelo eza mkwami nga mama na nga osinga mama aza mama na ya moninga aza ya tata ya moninga aza tata na tala bana mpe oyo bakoma soki babisi soki babasi bazokotinda bamama wana soki mwana mwasi moko boye asali aza soki bomeke azokofinga nga yaya nga naza mama bana ebele nga naza moko wana okotela oyebi meme angai oyebi meme bana nga ozose kofinga ngai oza koise oyebi ta likambo te oza koise kofinga bavite mpena bamama na likolo baverité meme basa bakokofinga bango tukwana me nzambe nalola nzambe oyo akabokongo nzambe apesaka biloko wana nayiba biloko wana te yaya eza motoki na ngai nanga nasala bafete na ngai esala motoki ya ngai nzambe bave nzambe bofele apesaka biloko wana mwana wana atikala na biloko wana esa eloko agardango bakobenga bape bato mosusu biloko wana te oketa garde biloko wana azwa na ye mama yo senga kaka na coquette azongisa biloko ko déjà yabi biloko yango eza nango toujours tosala démarche ya koluka coquette te tosala démarche ya koluka coquette so biloko wana ezali azwa yango azongisa mpe ata mama veve moko parce que esali bien te mpe basi ya bacomédie wana bazobeka basi bastar na biso ya minene na mboka bazalaki faut torespecte mpe bango faut tozala na respect ya makasi envers bango so mibali na bango bazalaki peut-être baudacité mo bamarque ya respect mo ngei ozala te lokola yo oyendaki bana mote ya bolamu message déjà opesi diaspora eyoki yo bato bayoki yo nayebiki na bato bafingaki te bayoki yo vraiment maintenant ose défoule obimisi oyo oza na kati na yo coquette ya seke kolanda biso émission oyo tokosinga vraiment na coquette biloko wana vraiment soki eza ndeko na ngai ezongisa boye esali vraiment propre te esali kitoko te ezali bien apa oko bazoseli oyo nini yebi soki eloko babakisa ezali mama Yama, mama, mama,
oyebaki yo te yo oyebaki ngai te okokozala ndeti mpa na ngai to mpe okozala mwana mpa na ngai oyebi nga te yaya oyebi nga te nga nayebi yo te prépare ndenge olobi kokosala banini na yo prépare kosa masoso ezokosa wana kosa ozolinga okosa wana mais nzambe yako moto nataloba nzambe yako moto apesaka biloko nzambe ya bavere nzambe ya bofetere akoka contrôle mwana tikala na biloko wana nia vete moko ta ozwa biloko wana zwa karton mokima na pesi pesa badosalaka bate yaya omoni oyebi kokokozate epango nini eloko amokie ok sokosala kosala balamu balanga basitema ana oprépare kitaki mwa kofaka kalumwa te ne mawa okopete kipango nini na yo likolo eloko amokie bible elobi ke soko osala fidèle na makambo ya mike nzambe osikana makambo ya mike so ozali na poche na elaba c'est quoi ça peut c'est quoi ça c'est quoi mwana tala elaba kosukolo kotika réputation oyo osali ya bamama na ndoko mpepisi baréputation ya mama na mprokola ngamela na kata ya mboka nini ya kisasa na kwa proche mpe mpa mama wana ni mwasa ya baza bastar baza bato basali kombo na mboka na biso avec tout le respect na respecte bato wana même mobali koko wana siko koti bapapa bituba wana baza batiaka jamais ngamela te koba kisasa na kwa proche ba ezali kipoto na ngati ya c'est quoi bayangana bazangi na bao lata te yata bazangi na bao soba osombe na bate oseka toka basoba bayana bakoka ba basoba baba de kuseka bango baba kufinga bango bato ba mérité loko bango ba papa ko mérité c'est triste ngala sana famille ya kisasa na famille ya kisasa bato ba ne porte pas ba na famille ya kisasa ko le kongo la tango ma ba to kufinga ngai ngala ibe ko kete lo na osenga nzambe na lona akozwa contrôle na bikambo na centre ya bikambo agarde biloko wana apesi tu babe biloko wana merci yaya merci beaucoup na temps nyonso tikeli merci maman Mélanie merci Tomwani Balasima merci voilà binomo boyoki maman Mélanie ngai oya lobi ezaye moto alobi naza pona mutu te awa naza pona mutu nyonso oyo aza na posa ya kosala intervention na makambo oyo naza chroniqueur naza mopanzi sango Kevin Pandelekechu naza bato bozo ngabo traiter nga comme hypocrite je suis pas hypocrite oyo traiter nga comme complexe naza complexe te parce que na lera na ndako ya mutu te na kendaka pa mutu mais na respectaka nde bato ba respectaka nga na osala mumisala na ngai ki ndenge esengeli ya kosala na osala boulot na ngai ndenge esengeli ya kosala lelo Kevin Pandelekechu bozala bato tolobeleka mango après mission maman Mélanie oyo toza mango tokolobela oyo Ngalekechu tokoloba bele parce que toza na posa ya koloba Congo Liziba hésitaka te Congo Liziba eza mpona baactualité coquette oza ser nanga alingako mingi soki biloko wana eza ndeko na ngai zongisa na yo zongisa eza bien te eyekini mabe bino bajournaliste na biso ya tv ya internet to respecte bamama baveve wana mibali na bango baza baicone ya mboka oyo to respecte bango toanda sentiment te kaka buse mpo nga na so na niveau ya buse te naotala lobi na nga lona oloba mingi te mpo ja mama ina deja aikese nyonso deja naza na temps wana te tosala mosala oyo esengi osala merci na babone tu oyo batalaka biso namoni Jonathan Ngandu azalaki na nsima Glodi Ngandu azalaki na nsima ya kamera na biso oyo osala ezo mosala kitoko vraiment na kati ya Congo Liziba TV tomoni mpe ye moko le roi Jonathan Dario Yeba TV biso tozoya déjà na mois de mars toza na Afrique du Sud wana grâce à papa Paul Fiki pour na maman Nathalie Fiki pour FBT misali donc tina kati FBT wana pour ta name sele sale na FBT na agence Afrique du Sud otambola partout tozala na FBT to yeba makambo zo volonté ni tozala vraiment makambo na tout démarche exagérée na mois de mars fin à mars tozawana bana tout ya Afrique du Sud Djobourg Cape Town partout vous la Kevin Pandelekechu na bino ke bulinga mami ngape alinga bino mingi. Merci na binoto, merci na ya Gisèle Dati Mama Versace na PCE Mbote bato tout bolingaka biso mais ça kolinga biso bota ba mingi Congo Liziba TV merci aussi na ba abonné tout merci na la mama na PCE Mbote la bouche autorisée na PCE Mbote les news des stars bato tout bolingaka bana ke chuna za ombe de bande
cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambe ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. C'était Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Oh, pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour venir, les peines beauté. Olingi bando benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Théâtre bolingé to yebani. Tout le temps il est coquet, tu es en danger. Les tingana on a coquet dans la danger parce que oh maman zoloba, ils a passé. Tout le temps il est coquet. Tout ça là qui n'était que biso to notre côté. Au côté de coquet pour animer muda sommet blo na tindi. Neli maman mélanité. Malheureusement soigné amour. Alobio et sigaloba. Tu es sa coquette bleu aussi, attends d'amboiseau, ça t'a la tête sur la assemblée l'amour à zone ici, les bateaux locaux. À se débarrasser de Macambouana. Votre sentiment que je suis coquette, je suis coquette Nani. C'est le problème comme école coquette, au séca, au lait, au jacotisation. Au Italie, coquette, et belle, on va passer mon yéli coquette, éviter. Et belle. Ah, l'on va jouer, qui est sur les baguettes, il est à ton côté. Tout ça, pour un monde, tu vois, tu vas se taper, tu vas le l'émission. Pas aussi, pas l'ingénieur coquette. Moutalinga, moutalinga, vérité. Moi, je ne suis pas complexé. Tu as la vérité. Oh, comme les gars, dans les cas. Mais dans ça, nous guerre. Nous avons pas des idées. Conseil, tu es des coquettes. Parce que dans le milieu de la théâtre, il y a des tête. Vous avez des fêtes, vous avez des tout le monde pas ça. Non. Quand tu as la maman réellement, oh, soit qui c'est bon. Oh, moi, qui est très lindambo. Nous quand on a tout ça, ma béya, tout le bateau, peut-être qu'il y a besoin de ça, le peut-être qu'il y a des il y a quatre têtes, vous salez et belé, va salir en côté, vous respectez Bango, tout respecter Bango. Vous tirez un sentiment. Parce qu'il y a des choses qui ont une scène internet, je ne sais pas si vous salez en côté. Dans la comédie, je vais vous salez en côté. Dans la star à Tongo, vous allez les choses. Vous tirez les choses, oh, mais beaucoup de beaucoup kamaté, beaucoup katé. Pour respecter parce que ça va icône. Bon, il y a des gens qui font papa ça nous là bolé là. Bon, ce que vous repassez na vous répondre point. Bino journaliste na ba comédie vous ba boche qui sont songi. Vous avez des coquettes. Tout le cato est des coquettes. Votre hypocrisie, coquette ba ko ça yo. Après biso ba coquette trop là, ata ba sala biso yo ber zo yi là. Et ça overdose charge zo yi là yo ko muta tindaki. Pesa biloko na bango ko la ba sentiment ba intérieur ya comédie té ba ko ça oto ba lingio té nta lingio azate so ba linga ki ba pesa conseil coquette wa binda boza zongisa ce qui le problème est oza jeune faut linga wa na théâtre réputation ba somba rango té biso réputation be ba biso ba biso le kechu mais to te bi to garder mo sinoté au sibira. Quand je vous ai dit que vous avez un sentiment, il y a moi je suis comme ça, pour comme les bango, ce comme les bango, et on va battre le mandaku. Et on va combien d'examinations, et comme les bango, le poteau, vous avez 50 droits de là, c'est pas facile. Vous avez des collines, c'est pas facile. Il faut respecter ma diaspora, il faut respecter bango, il réseaux sociaux. Tout ça, tout ça sentiment. Les journalistes, tout ça sentiment. Vous savez, honnête. Vous savez, honnête. Le 4e épisode, maman est sorti dans le 7e épisode. Tout évolue, tout ça va bien. Merci na Dodingandou, merci à vous tous la radio sur Congo Lisiba TV et tout le monde Balasima, papa pour le Fikipo, Gisèle Tati, monté ma prince Giclo winner, tout le monde Balasima, bisous bye. Congo Lisiba TV, Congo Lisiba TV.
Pour plus d'actualités, abonnez-vous.